Fabina Sali pour Mulingani Tanga Masolo boucle. Tango tokende kotika oyo ezali motei na biso na se na loboko na nzambe tomisepa na nzambe nzambe moto asilaki na koprepare ye oyo nyonso ekebima kati na bibebu na ye ezala ye te koloba ezala bobele nzambe alekala kotia nkulu ya bible katikati na bibebu na ye tobondeli tozali na kolingo na nzambe totelemi kote tolekana kofongola oyo baprise na biso ya ntongo na lelo tobengi mama na biso présidente aya kofongola prise na ntongo na lelo ntango mama présidente abenga nazopesela yo maboko makasi makomole mbili balimisa twasimali na kongo nozakati na bango yango papa tosangani koleka mibale misato todoleli conscience na ye tanga biso maimoso kosala kati misiko nzambe ezala mpe na gloire banda na biso bidelia asiste biso na moma na biso aménage na adoration asiste biso na moma na biso ya koyoka maloba na ye asiste biso na ofandi mpe etape nyonso moko na moko tokolekisa kati esiko présence claire na yo elenge kati na biso bayiki mpe na bakomi mpe nzambe tya ngolu kati na bango pesa bango esengo ya koya korejoindre biso bie nomo a l'ordre tokumisa elongo na bango okumizonga papa tosungoli mpe na biso bamama lelo présence na yo kanga biso na kombo na yesu masiya merci seigneur jésus-christ merci seigneur jésus-christ alléluia tika bamama bazali eyebanaka alléluia nakosenga tofanda na ordre bao bazoya na nsima tofanda na ordre bao bazoya na nsima baoaa nakopanga te bazali mokuminama kopanga te
tozali totelemi tokangi miso na biso tokomi na ngonga oyo tokolekala koyoka liloba ya ntongo na lelo bisika ozali yebisa epa nzambe nzambe elobelanga na ntongo na lelo leka na kodispose motema na nga enfin ke na ntango nazoyoka liloba oyo elekala koapporte un plus katikati na bomoi na nga tobondeli Éternel Dieu des armées, Père de gloire, Papa tala tokomi na ngonga oyo tokolekala kolia bilei ya molimo nzambe na ntango tokolia bilei ya molimo yesu bilei wana nde kolekala kosala te kolekala kozala na boyebi yango nazokosenga epai na yo nzambe tika etolekala kodispose oyo ezali motema na nga enfin te na ntango nazoka liloba na nzambe liloba wana ekokende koapporte un plus katikati na bomoi na nga nazosenga bobele lisungi ya nguya bolimo bosansi na nzambe yo te olekala yo na kososiolisanga yo te olekala yo na kokambanga osukelinga na ngai mokola
nakoki te nazosenga kobele lisungi na yo ndeleka na yo nakosipote eleka yango nakosambanga na kombo na Yesu Masiya nde tolobi amen. Totelema na ntango tozoyamba motei na biso ya ntongo na lelo. Motei ezali mama na biso, mama avocate, mama Marie-Jeanne, yende ntozoleisa biso ndenge na ntongo na lelo na ntango nde azotelema. Naza na esengo mingi ya lisusu na esika oyo. Esengo ezali lisusu mpona te Nzambe na biso azali Nzambe ya solo, surtout na ntango oyo ya résurrection ya Yesu Kristu tozali ya kolamuka nyonso kati na biso ezali ressuscité, toza baressuscité, toressuscité elongo na Yesu Kristo yango tokoganga lisusu aleluya. Merci na nkolo oyo abateli yo na ngai, merci na bakambi ya Lingomba, surtout na ange ya eglise na biso paster Silo oyo napesaka ngai maloba na kimpe ya bamama mpo na loba lelo lisusu yango wana. Tosenga na biso nyonso toyokana bokebi nkolo azala na biso, Molimo Santu akamba biso. Bamama tovandi. Teme bapesaki ngai to mama na likambo ezali makambo oyo ya mois de la femme, mois des droits des femmes. Nous avons la journée internationale de la femme le 8 mars et actuellement la Mikolomiye Sanza Mobimba ya mars ezali Sanza oyo elobelaka makambo ya makoki ya bamama bapasi oyo ezali kosala bamama, makambo ezali kotungisa bamama. Solo lelo tozali 11 avril kasi tozali kaka na ntango yango ya mois de mars ndenge euti kosila toza mpe kokende kocloture masolo oyo. Mois de mars ya mbula oyo masolo ya makambo ya droit de femme na mbula oyo teme ya niveau international teme bapesaki bongo yango oyo investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Thème national ndenge bakonzi awa na Congo bimisi oyo ya biso thème ndenge ezalaka na molongo bakopesa thème international, mboka na mboka akobimisa thème oyo ya ye. Awa na Congo ya biso thème oyo babimisaki ezali accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Na poso eleki culte eleki bamama oyo bazalaki awa balandaki nini elobamaki e na mama présidente totalaki tomonaki ete lokola bamama mingi bayaki te ndenge mbula enokaki
et ma présidente biso alobaki bongo nazongela mwa moke mayelobamaki na culte oyo eleki na oyo etali thème international na yango thème international ndenge na lobelelaki yango na kozongela kaka mwa moke na mokuse lelo ezali ngala ya kolobela thème national yango namoni tokoki kosala boye nasali récapitulation mwa moke ya thème international ndenge nalobaki yango na culte eleki e na koti na thème national ndambu comme ça mbala ya nsima na kokoba kosilisa thème yango thème international ezali bongo investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Ozali komona bongo ndenge balobi investir en faveur des femmes, c'est-à-dire kosala makambo maye ezali na faveur, ezali na bienveillance epai ya bamama ndenge tomonaka ntango baza koengage bato baza koloba mpe botala mpe ye ntango bokoengage bato bamama mpe bazala ntango baza kodesigne bato faveur mwa moke ezala po bamama mpe batombwana. Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Donc na mokili toza komona makambo ebele eza kosala mpona bango mais mingi ya kosala eza kaka e condition ya bamama condition féminine ezali kobonga me malembeleki ezobonga moke moke me malembe eleki malembe yango na thème oyo international balobi accélérer le rythme faut accélérer nini toza komona na molongo na oyo etali bamama balobaki na ala oyo eleki boye baloba na ngai ezalaki na introduction oyo nauti koloba e parti ya mibale na ya misatu ezalaki constat et puis recherche des solutions na conclusion na nkotela ya maloba mangai na uti koloba makambo oyo ndambo ya makambo oyo ezopesa bamama pasi e na mokili bamama les femmes la petite fille oke bana basi na bamama baza kaka na makambo ebele oyo eza kopesa pasi toza komona neti mpona kobika survie kilo wana evandi kaka likolo ya bamama na mokili bamama bokanisa te ete kaka awa na Congo nde tozali konyokana bamama ya bamboka mosusu awa na Afrika na Europe meme na États-Unis pasi ya bamama ezali bamama baza na bakambo ebele ezali kopesa bango pasi bisika nyonso oyo boza koyoka ete guerre eyali okomona
guerre wana bamakambo ya mabe oyo guerre ememaka nyonso la plupart ezosalama likolo ya bamama kozanga eloko ya kolia bana kolela leo su mwana kokufa po azangaki kisi ya munganga azangaki eloko ya kolia surtout violence sexuelle po violence sexuelle ekomi lokola arme de guerre eloko moko ya kotungisa nango mboka oyo ezali atake et mama bazali lisusu confronté na privation ya intégrité corporelle en français va dire privation de l'intégrité corporelle c'est-à-dire décision neti ya makambo ya nzoto na ye tokomona badokter batunikaki epai ya papa balekani batie basali traitement ndenge bamoni po batraitement mosusu esengaka kotuna kolo nzoto aloba mais le mosusu ekomaka o sikoyo basala nini bana bakomi ebele bana mitano deja papa lobie to soki na bana mitano malamu kokanga kobota ya mama batuni ye te batuni kolo nzoto te balekani non bongo te insécurité alimentaire tozanga biloko ya kolia et même insécurité en général esika guerre eyali okomona mama nde motu charge wana nyonso eza likolo na bango constat nalobaki constat toza komona on dirait etumba oyo ya badroit makoki ya bamama on dirait ezosala lokola ezonga nsima lokola evanda kaka esika moko ekende liboso te tina mpe batie teme accéléré le rythme tokomona na constat toza kokonstate na mokili likambo oyo babengi féminicide koboma mwasi surtout na bamboka lokola Amérique latine États-Unis eza likolo na sud ya États-Unis toza na bamboka lokola Argentine Brésil kote wana féminicide eza makasi okomona mobali oyo abali mwasi sukasuka kaka ye moto akokoma ye féminicide ezali mingi awa na Congo radio Top Congo elobaki yango na poso eleki epe na Kasumbalesa mobali abomi mwasi na ye oyo abala azwi ebembake kotya na morgue simango akimi yango bajournaliste lere bazwi sango wana sakoli yango e mobali yango baza kolibali toza komona makambo nini oyo bambama toza kokutana na yango féminicide awa mpe ezali makambo mosusu oyo epesaka mpe mpasi epai ya bamama awa tolobelelaka yango mingi mpenza te awa na Congo eza mingi te eza mingi na kote ya bandingari Afrique occidentale excision donc le fait ya kolongola mwa parti moke na niveau ya nzoto ya bamama na bokoko ya bikolo mosusu basalelaka excision et pratique wana ezalaka mabe epesaka baconséquence mosusu ebele le mosusu ekobenda hémorragie bakila kobima bamundaka bakokundana kokanga hémorragie wana bakoki te mwasi wana akufi alors excision babundisaka ngo mingi mais mbula na mbula likambo wana ntango basalaka bilan ya makambo oyo etungisaka bamama epesaka bamama mpasi l'excision ezalaka kaka pourcentage
ya pratique wana eza kaka eza kosala lokola kodiminue mais eza kokoba et constat mosusu ezali oyo eza kocontinue pauvreté ezali mingi epai ya bamama la pauvreté de la femme ndenge nini pauvreté ezala kaka bingi epai ya bamama bapauvre baza ebele na mokili mais majorité ezala bingi kaka basi mpona nini yango wana bakonzi ya bamboka esengeli bainvestir en faveur de la femme mpona kobundisa bamakambo oyo neti oyo nauti kotanga pauvreté de la femme po pauvreté de la femme eza kowuta lisusu mpe na inégalité mwana mwasi mama la femme akokende kosala mosala azwi engagement baengage ye azosala mosala ndenge moko na bana mibali kasi ekomi na ntango ya salaire mwasi bakopesa salaire moke mwana mobali salaire ebele yango wana eza suki kopesa pasi deja tozomona pauvreté en général bamama bazozala pauvre na niveau ya compagnie salaire olie bapesa mama mpe salaire ya kokoka ndenge elobami à salaire égal à travail égal salaire égal mosala yango moko salaire mpe fo ezala ndenge moko bana mibali bazozwa mbongo mingi enveloppe ya mwana mwasi mbongo moke inégalité wana fo kobundisa yango ntango na mwasi na mobali bazosala mosala ndenge moko ifo bazwa mbongo ndenge moko inégalité et analphabétisme mpe eza mingi epai ya bamama pi lelo kozanga kotanga classe e na bafamille mosusu oyo bayebi ntina ya kotanga te okomona bakotinda mwana mobali na classe oyo ya mwasi batiki ye kaka bongo analphabete babi aye ya kobala na ye ya kokende na libala me atako akokende na libala esengeli mutu na ye ezala forme ayeba mpe makambo esengeli ntongo moko na mboka na biso toloba mwasi mutu eno mwasi libala ake libala aboti bana aboti esili suka nde kaka wana non sengeli bana basi akende mpe na kelasi e atanga ya kokoka kotuna mutu mwana na mwana atanga oyo ye akoki kotanga badiplome oyo ye amoni ke asepeli kozala monganga asepeli kozala infirmier asepeli na ye koyekola likambo songolo bakala ata kobala me mutu ezala mwasi mutu eno mwasi oyo libala oyo nzoto non e wana eza baconstat ya makambo oyo eza kopesa bamama mpasi quelques recherches de solution sikoyo tomoni makambo oyo boye eza kopesa bamama mpasi sikoyo tosala nini bakosenga na biso totangela biso Bible na mokanda ya nombre 27 maki ngombo singa biso nombre 27 mbalelekaki mama mave atangelaki biso yango na lingala maki ngombo lotanga ya français
et maman m'avait kotangela biso nombre 27 wana na lingala. Nombre 27 verset 1 tina 11. Nombre 27 verset 1 dans le Bible. Les filles de Tchélophane, fils de Réphé, fils de Caleb, fils de Machir, fils de Manassé, les familles de Manassé, fils de Joseph, et dont le nom était Machla, Noa, Ogla, Mika et Tirsia. Et Tirsta s'approchaient et se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs Eliezer, et devant les princes et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation, elles dirent: Son père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltent. Ceux qui se révoltaient contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre Père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. La 5. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: les filles de Tchélophas ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. 9. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. 10. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. 11. S'il n'a point de frères de son père, vous donnerez son héritage du plus proche parent dans sa famille. Et c'est lui qui les possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Merci Mama Kingongo Koki Kovanda. Mama m'avait autant de sauté la lingala toyoka malamu. Bomengo ya moto oyo atiki mwana mobali te. Selofat azalaki mwana ya Efer, koko ya Galad, moto ya libota ya Makir, mwana ya Manase. Ye azalaki moto ya ekolo ya Manase, mwana ya Joseph. Abotaki bobele bana basi. Bakombo na bango Mala, Noa, Ogla, Mika pe Tirsa. Basi yango mitano bayei epai ya Moïse nganga Nzambe Eliezer. Bambuta mutu pe lisanga mobimba ya Israel na monoko ya ndako ya kokutana pe balobi: tata na biso akufaki na esobe. Pardon? Okay. Tata na biso akufaki na esobe. Yawe azongisi boye: bana ya Selofat balobi likambo ya solo penza. Bango bomengo ya tata na bango
boye bazwa eteni ya mabele ndenge moko na bandeko ya tata na bango. Loba na bana Israel boye, soki moto moko akufi te asiki mwana mobali te, bakopesa bomengo na ye na mwana na ye ya mwasi. Soki azalaki na mwana ya mwasi te, bakopesa yango na bandeko na ye. Soki azalaki na bandeko te, bakopesa yango na bandeko ya tata na ye. Pe soki tata na ye azalaki na bandeko te, bakopesa yango na moto moko ya libota na ye. Baisraelite basengeli kolanda mobeko wana ndenge nayebisi yo. Amen. Amen. Merci mama baze okoki kovanda tolandi ndenge na Bible elobi na mokanda ya nombre 27. Na mokanda ya nombre 27 ezali bongo lisolo ya bana basi ya Tselofasi. Bana basi oyo tango papa na bango akufi. Papa akufi na tango wana momesano ezalaki kuna na Israel, pratique ezalaki kuna. Soko moto akufi, bana basi batangaka bango te, bakozwa eloko te, bakotangaka bana mibali, bango nde baheritier, bango nde bakozwa bulalina. Kosala tango tata oyo azalaki pe na mbongo, aboti kaka bana basi, aboti bana mibali te. Tango akufi, bafamille balingi bazwa biloko nyonso. Bana basi oyo bazalaki bana basi moko bayebi makambo, bazalaki bana basi moko ya courage, batanga. Bana basi oyo batelemaki bakei na Moïse na tente des assignations ndenge Bible elobi, bake kuna bakendeki kotika doléance na bango. Bayebisi na Moïse tata na bango azalaki parmi bato basalaka révolte te contre Éternel te, yango wana biloko na ye esengeli bapesa bango po baza bato. Moïse atunaki Nzambe, Nzambe alobi, toza komona wana nombre 27 na verset 7. Bible elobi, Nzambe alobi, les filles de Tselofchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Nzambe alobi, bana basi oyo baza na elonga eza ya solo, esengeli bapesa bango. Ye Nzambe abakisaki yebisa na bana Israel, soko moto akufi atiki héritier te, atiki kaka bana basi, kokosala boye ndenge tolandi na litangi na biso. Na suka Nzambe alobi boye, et ce sera la deuxième partie à verset 11 dans nombre 27. Et ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit. Ce sera une loi et un droit. Désormais, dans Israël, soko moto akufi atiki héritier te, atiki mwana mobali te, biloko na ye. Soko bana basi bazali, bana basi bakobanda kozwa héritage. Yango na moi ya lelo toza komona na ntango wana ya Israel, basi balaki na pasi,
papa aza na biloko ntango akokufa bakopesa bino te bakaboli kaka entre bango bafamille bana mibali wana mwasi akozwa eloko te ezalaki neti mobeko pratique na bango ezalaki bongo kasi tala bana basi oyo bavandaki te bakangi monoko te batelemeli likambo wana batelemi bakei bakotisi demande na bango réclamation na bango revendication na bango eke ndenge papa kufi biloko eza ebele bango fo bazwa e sukasuka bapesaki bango elonga bapesaki bango biloko non seulement bapesaki esengo ezali pe naza na esengo mingi ya lisusu na esika oyo esengo ezali lisusu mpona te nzambe na biso azali nzambe ya solo surtout na ntango oyo ya résurrection ya yesu kristu tozali ya kolamuka nyonso kati na biso ezali resuscité toza baresuscité toresuscité elongo na yesu kristu yango tokoganga lisusu merci na nkolo oyo abateli yo na ngai merci na bakambi ya lingomba surtout na ange ya eglise na biso paster osilo oyo napesaka ngai maloba na culte ya bamama mpo na loba lelo lisusu yango wana tosenga na biso nyonso toyokana bokebi nkolo azala na biso molimo santu akamba biso bamama tovandi teme bapesaki ngai to mama na likambo ezali makambo oyo ya mois de la femme mois des droits des femmes toza na journée internationale de la femme le 8 mars et actuellement na mikolo miye sanza mobimba ya mars ezali sanza oyo elobelaka makambo ya makoki ya bamama bapasi oyo ezali kosala bamama makambo oyo ezali kotungisa bamama solo lelo tozali le 11 avril kasi tozali kaka na ntango yango ya mois de mars ndenge euti kosila toza mpe kokende kocloture masolo oyo mois de mars ya mbula oyo masolo ya makambo ya droit de femme na mbula oyo teme ya niveau international teme bapesaki bongo yango oyo investir en faveur des femmes accélérer le rythme teme national ndenge bakonzi awa na Congo bimisi oyo ya biso teme ndenge ezalaka na molongo bakopesa teme international mboka na mboka akobimisa teme oyo ya ye awa na Congo ya biso teme oyo babimisaki ezali accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Na poso eleki culte eleki bamama oyo bazalaki awa balandaki nini elobamaki e na mama présidente totalaki tomonaki ete lokola bamama mingi bayaki te ndenge mbula enokaki e ma présidente na biso alobaki
bongo nazongela mwa moke mayelobamaki na culte oyo eleki na oyo etali thème international. Na yango thème international ndenge na lobelelaki yango na kozongela kaka mwa moke na mokuse. Lelo ezali ngala ya kolobela thème national. Yango namoni tokoki kosala boye. Nasali récapitulation mwa moke ya thème international ndenge nalobaki yango na plutôt eleki e na koti na thème national ndambo. Comme ça mbala ya nsima na kokoba kosilisa thème yango. Thème international ezali bongo investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Accélérer le rythme. Ozali komona bongo ndenge balobi investir en faveur des femmes, c'est-à-dire kosala makambo maye ezali na faveur, ezali na bienveillance epai ya bamama. Ndenge tomonaka ntango baza koengage bato baza koloba mpe botala mpe ye ntango bokoengage bato bamama mpe bazala. Ntango baza kodesigne bato faveur mwa moke ezala po bamama mpe batongwana. Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme pour que na mokili toza komona makambo ebele eza kosala mpona bamama, me mingi ya kosala eza kaka e condition ya bamama, condition féminine ezali kobonga me malembe eleki ezobonga moke moke me malembe eleki malembe yango. Na thème oyo international balobi accélérer le rythme. Faut accélérer. Nini toza komona na molongo na oyo etali bamama. Balobaki na bala oyo eleki boye. Baloba na ngai ezalaki na introduction oyo nauti koloba e parti ya mibale na ya misatu ezalaki constat et puis recherche des solutions na conclusion. Na nkotela ya maloba mangai nauti koloba makambo oyo ndambo ya makambo oyo ezopesa bamama pasi e na mokili bamama, les femmes, la petite fille oke bana basi na bamama baza kaka na makambo ebele oyo eza kopesa pasi. Toza komona neti mpona kobika survie kilo wana evandi kaka likolo ya bamama na mokili. Bamama bokanisa te ete kaka awa na Congo nde tozali konyokwana. Bamama ya bamboka mosusu awa na Afrika, na Europe, meme na États-Unis, pasi ya bamama ezali. Bamama baza na bakambo ebele ezali kopesa bango pasi. Bisika nyonso oyo boza koyoka ete guerre eyali, okomona guerre wana
bamakambo ya mabe oyo guerre ememaka nyonso la plupart ezosalama likolo ya bamama kozanga eloko ya kolia bana kolela lesu mwana kokufa po azangaki kisi ya munganga azangaki eloko ya kolia surtout violence sexuelle po violence sexuelle ekomi lokola arme de guerre eloko moko ya kotungisa nango mboka oyo ezali atake e mama bazali lisusu confronté na privation ya intégrité corporelle en français va dire privation de l'intégrité corporelle c'est-à-dire décision neti ya makambo ya nzoto na ye tokomona badokter batunikaki epai ya papa balekani basali traitement ndenge bamoni po batraitement mosusu esengaka kotuna kolo nzoto aloba mais le mosusu ekomaka o sikoyo basala nini bana bakomi ebele bana mitano deja papa lobie to soki na bana mitano malamu kokanga kobota ya mama batuni ye te batuni kolo nzoto te balekani non bongo te insécurité alimentaire tozanga biloko ya kolia et même insécurité en général esika guerre eyali okomona mama nde mutu charge wana nyonso eza likolo na bango constat nalobaki constat toza komona on dirait etumba oyo ya badroit makoki ya bamama on dirait ezosala lokola ezonga nsima lokola evanda kaka esika moko ekende liboso te tina mpe batie teme accéléré le rythme tokomona na constat toza kokonstate na mokili likambo oyo babengi féminicide koboma mwasi surtout na bamboka lokola Amérique latine États-Unis eza likolo na sud ya États-Unis toza na bamboka lokola Argentine Brésil kote wana féminicide eza makasi okomona mobali oyo abali mwasi sukasuka kaka ye moto akokoma ye féminicide ezali mingi awa na Congo radio to Congo elobaki yango na poso eleki ete na Kasumbalesa mobali abomi mwasi na ye oyo abala azwi ebembe ake kotya na morgue simango akimi yango bajournaliste lere bazwi sango wana sakoli yango e mobali yango baza koyibai toza komona makambo nini oyo bambama toza kokutana na yango féminicide awa mpe ezali makambo mosusu oyo epesaka mpe mpasi epai ya bamama awa tolobelelaka yango mingi mpenza te awa na Congo eza mingi te eza mingi na kote ya bandingari Afrique occidentale excision donc le fait ya kolongola mwa parti moke na niveau ya nzoto ya bamama na bokoko ya bikolo mosusu basalelaka excision e pratique wana ezalaka mabe epesaka baconséquence mosusu ebele le mosusu ekobenda hémorragie bakela kobima bamungaka bakobundana kokanga hémorragie wana bakoki te mwasi wana akufi alors excision babungisaka ngo mingi mais mbula na mbula likambo wana ntango basalaka bilan ya makambo oyo etungisaka bamama epesaka bamama mpasi l'incision ezalaka kaka pourcentage ya pratique wana
eza kaka eza kosala lokola kodiminue mais eza kokoba e constat mosusu ezali oyo eza kocontinue pauvreté ezali mingi epai ya bamama la pauvreté de la femme ndenge nini pauvreté ezala kaka mingi epai ya bamama bapauvre baza ebele na mokili mais majorité ezala mingi kaka basi mpona nini yango wana bakonzi ya bamboka esengeli bainvestir en faveur de la femme mpona kobundisa bamakambo oyo neti oyo nauti kotanga pauvreté de la femme po pauvreté de la femme eza kowuta lisusu mpe na inégalité mwana mwasi mama la femme akokende kosala mosala azwi engagement baengage ye azosala mosala ndenge moko na bana mibali kasi ekomi na ntango ya salaire mwasi bakopesa salaire moke mwana mobali salaire ebele yango wana eza su kopesa pasi deja tozomona pauvreté en général bamama bazozala pauvre na niveau ya compagnie salaire olie bapesa mama mpe salaire ya kokoka ndenge elobami que à salaire égal à travail égal salaire égal mosala yango moko salaire mpe fo ezala ndenge moko bana mibali bazozwa mbongo mingi enveloppe ya mwana mwasi mbongo moke inégalité wana fo kobundisa yango ntango na mwasi na mobali bazosala mosala ndenge moko ifo bazwa mbongo ndenge moko inégalité e analphabétisme mpe eza mingi epai ya bamama pi lelo kozanga kotanga classe e na bafamille mosusu oyo bayebi ntina ya kotanga te okomona bakotinda mwana mobali na classe oyo ya mwasi batiki ye kaka bongo alphabete babi aye akobala na ye akokende na libala me atako akokende na libala esengeli mutu na ye ezala forme ayeba mpe makambo esengeli ntongo moko na mboka na biso toloba mwasi mutu eno mwasi libala ake libala aboti bana aboti esili suka ne kaka wana non sengeli bana basi akende mpe na kelasi e atanga ya kokoka tuna mutu mwana na mwana atanga oyo ye akoki kotanga badiplome oyo ye amoni ke asepeli kozala monganga asepeli kozala infirmier asepeli na ye koyekola likambo songolo bakala ata kobala me mutu esala ezala mwasi mutu eno mwasi oyo libala oyo nzoto non e wana eza baconstat ya makambo oyo eza kopesa bamama mpasi quelques recherches de solution sikoyo tomoni makambo oyo boye eza kopesa bamama mpasi sikoyo tosala nini bakosenga na biso botangela biso Bible na mokanda ya nombre 27 maki ngombo singa biso nombre 27 ngalelekaki mama mabe atangelaki biso yango na milala maki ngombo lotanga ya français
et maman m'avait kotangela biso nombre 27 wana na lingala. Nombre 27 verset 1 tina 11. Nombre 27 verset 1 en Bible. Les filles de Tchénophane, fils de Réphère, fils de Galate, fils de Machir, fils de Manassé, les familles de Manassé, fils de Joseph, et dont le nom était Machla, Noah, Ogla, Milka et Tirsia, et Tirsta s'approchaient et se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs Eliezer, et devant les princes et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation, elles dirent: mon père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltent. Ceux qui se révoltaient contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre Père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. La 5. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: les filles de Tchénophas ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: lorsqu'un homme mourra sans laisser le fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. 9. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. 10. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. 11. S'il n'a point de frères de son père, vous donnerez son héritage du plus proche parent dans sa famille, et c'est lui qui les possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Merci Mama Kingongo koki kovanda. Mama mave otangela biso mpe na lingala toyoka malamu. bomengo ya moto oyo atiki mwana mobali te. Zelofat azalaki mwana ya Efer, koko ya Galati, moto ya libota ya Makir, mwana ya Manase. Ye azalaki moto ya ekolo ya Manase, mwana ya Joseph. Abotaki bobele bana basi. Bakombo na bango Mala, Noa, Ogla, Mika mpe Tisa. Basi yango mitano bayei epai ya Moïse, nganga-nzambe Eliezer. Bambuta mutu mpe lisanga mobimba ya Israele na monoko ya ndako ya kokutana mpe balobi: tata na biso akufaki na esobe. Pardon, okay. Tata na biso akufaki na esobe. Yawe azongisi boye: bana ya Zelofat balobi likambo ya solo penza. Bango bomengo ya tata na bango
boye bazwa eteni ya mabele ndenge moko na bandeko ya tata na bango. Loba na bana Israel boye, soki moto moko akufi te atiki mwana mobali te, bakopesa bomengo na ye na mwana na ye ya mwasi. Soki azalaki na mwana ya mwasi te, bakopesa yango na bandeko na ye. Soki azalaki na bandeko te, bakopesa yango na bandeko ya tata na ye. Pe soki tata na ye azalaki na bandeko te, bakopesa yango na moto moko ya libota na ye. Baisraelite basengeli kolanda mobeko wana ndenge nayebisi yo. Amen. Amen. Merci mama Maze okoki kovanda. Tolandi ndenge na Bible elobi na mokanda ya nombre 27. Na mokanda ya nombre 27 ezali bongo solo ya bana basi ya Tselofasi. Bana basi oyo tango papa na bango akufi. Papa akufi na tango wana momesano ezalaki kuna na Israel, pratique ezalaki kuna. Soko moto akufi, bana basi batangaka bango te, bakozwa eloko te, bakotangaka bana mibali, bango nde baheritier, bango nde bakozwa bulana. Kosala tango tata oyo azalaki pe na mbongo, aboti kaka bana basi, aboti bana mibali te. Tango akufi, bafamille balingi bazwa biloko nyonso. Bana basi oyo bazalaki bana basi moko bayebi makambo, bazalaki bana basi moko ya courage, batanga. Bana basi oyo batelemaki bakei na Moïse na tente des assignations ndenge Bible elobi, bake kuna bakendeki kotika doléance na bango. Bayebisi na Moïse tata na bango azalaki parmi bato basalaka révolte te contre Éternel te, yango wana biloko na ye esengeli bapesa bango po baza bato. Moïse atunaki Nzambe, Nzambe alobi, toza komona wana nombre 27 na verset 7. Bible elobi, Nzambe alobi, les filles de Tselofchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Nzambe alobi, bana basi oyo baza na elonga eza ya solo, esengeli bapesa bango. Ye Nzambe abakisaki yebisa na bana ya Israel, soko moto akufi atiki héritier te, atiki kaka bana basi, kokosala boye ndenge tolandi na litangi na biso. Na suka Nzambe alobi boye, et ce sera la deuxième partie à verset 11 dans nombre 27. Et ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit. Ce sera une loi et un droit. Désormais, dans Israël, soko moto akufi atiki héritier te, atiki mwana mobali te, biloko na ye. Soko bana basi bazali, bana basi bakobanda kozwa héritage. Yango na moi ya lelo toza komona na tango wana ya Israel, basi balaki na pasi
papa aza na biloko ntango akokufa bakopesa bino te bakaboli kaka entre bango bafamille bana mibali wana mwasi akozwa eloko te ezalaki neti mobeko pratique na bango ezalaki bongo kasi tala bana basi oyo bavandaki te bakangi monoko te batelemeli likambo wana batelemi bakei bakotisi demande na bango réclamation na bango revendication na bango ete ndenge papa akufi biloko eza ebele bango fo bazwa e sukasuka bapesaki bango elonga bapesaki bango biloko non seulement bapesaki olingi esila tosangani totelemi tokei epai ya bakonzi esika oyo esengeli korevandike tokoki kokwesa bapratike ebele. Amen. Amen. Tala bana basi oyo ndenge batelemaki non seulement bango bazwaki elonga bazwi biloko nzambe alobi bapesa bango mesukaki kaka na bango te ekomaki mobeko bana mwasi nyonso akomaki na droit kolandisama na mobeko wana basi nyonso akomaki na droit démarche ya bana basi oyo eprofite na bana basi pratique wana ya kopimela basi héritage ekweyaki ndenge moko makambo ebele oyo toza kovivre toza kobika na moi ya lelo tokoki kokwesa yango soko totelemi ndenge bana basi oyo batelemaki. Nalobaki na deuxième partie ya alobama ngai que recherche des solutions soko natali ndakisa likambo oyo na français babengi yango mortalité maternelle à l'accouchement mwasi kokufa ntango ya kobota mingi kati na biso tokei bamatanga ebele akufaki nini ebomi ye akufi na kobota mama akufi bebe ya tikali mortalité maternelle na mboka na biso eza mingi baka wana yango wana bamama ndenge ezali wana ekozala malamu bamama kosangisa makanisi to babengi biso boya tokokende kolobelela likambo boye tovandaka te tozongaka nsima te esengeli soko revendication ya kosaleyali tosala revendication wana nde solution ekoya wana nde bapratike mosusu ya mabe ekokweya ndeti makambo oyo eyaki epesaki bana basi oyo pasi ke papa akufi héritage balingi bazwa biloko nyonso bapimela bango soko bango batelemaki te nde bazwaki eloko te metala bango batelemi bazwi oyo bakendeki koluka eprofite mpe na bamama nyonso na ntango wana na yango wana recherche ya solution fo tosala tolanda ndakisa ya bana basi oyo tovanda ye te tomaniola nini eza kopesa pasi totelemaka tolobelelaka bongo tolandelaka na koti na conclusion mpona teme oyo na mokuse na biso eza kokende na conclusion nini tokosala nauti kolobawa tolanda ndakisa oyo makambo oyo eza kopesa bamama pasi baproblème ya droit des femmes mpona ngai esengeli moto nyonso akota likambo yango ifo tolobelela yango
na ndenge te na niveau ya mboka na biso bakonzi ya mboka batalaka pe makambo ya bamama ntango eza kolombama balobi Congo état de droit toyokaka ngo mingi Congo tolingi Congo état de droit oui Congo état de droit wana esengeli na kati ya état de droit wana na droit de la femme na kati ezala kaka droit oyo bamibali baza kozwa bazozwa bamama bazotikala nsima iolela non Congo état de droit oui na droit de la femme na kati voilà nini tokoki koloba mpona thème international na mokuse sikoyo thème national yango oyo accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Na thème oyo ya thème national toza komona ba mot-clé donc na kopesa kaka lelo na kopesa kaka ba définition ya ba mot-clé oyo eza na kati ya thème comme ça mbala nsima tokota na komaniola thème na biso elobi nini toza komona accroître c'est-à-dire komatisa augmenter rendre grand donc kokolisa accroître les ressources elingi koloba nini ce qui fournit ce dont on a besoin pour permettre à l'homme de bien vivre. Ressources nécessaires donc ressources oyo esengeli oyo ekoki en faveur des femmes et des filles en faveur disposition de traiter quelqu'un avec bienveillance en faveur des filles et des femmes donc il faut bakolisa ba ressource makoki oyo esengeli mpona motu na faveur ya bamama na faveur ya bafille donc likia te malamu na mbala ya nsima tokota na mokilo ya teme oyo mpona komaniola yango mpona lelo nakanisi tokoki kosuka awa namoni komi 10h15 modérateur akoki kozwa maloba merci na biso nyonso totelemi bisika tozali tozo kosenga mpona nzambe tozoyepa nzambe wana nzambe eluka apesaka makasi nzambe wana alekala kopesa biso makasi bien-aimé tokoki kotala po balekala kopandike badroit na bango yango na biso mpe bamama tolekala kosenga mpona nzambe nzambe wana apesa biso makasi nzambe wana alekala kosia tozala bomoko na ntango toza bomoko wana nde ezali fondation na biso soki toza bien fondé tokolekala kotambusa oyo ezali babi nasali mpo molingani tanga masolo boucle